merci Nabandeko Nyosoba Messana Kolanda Info 16 Namasolu Ekin qui est toujours présenté par Rebecca Bilé de Pukuta la Servadi. On est là à votre service. Karande Botin d'Arabiso, to Kendara un peu to fuyé. Et si Kaba Masolo Nyon Suzobé Tamana niveau à Kinshasa, ou à Tome Melarabino Bandeko, Messana Kolanda. Et puis Natina Rabino toujours beau s'abonner à Info 16 parce que Bamasolo est bien et Zaraka Ande Info 16. Donc un grand merci déjà Nabandeko Nyoso Bamessana Kolanda. Émission à Rebecca Bilène de la Servadi et ça va vrai bien. Donc comme vous remarquez, ici quand vous la télé, vous allez vous poser beaucoup de questions pour certaines au Bayebi, certaines personnes au Bayebi ici quand la télé, mais pour les autres aussi au Bayebi, Nazana permanence il y a IDPS. Tu un peu qu'on soit aux alliés matinée, il y a Tunio sur IDPS et tout, Sangana qui les après mars il y a les 21. Quand on dit en fait na public na bango bande konyo sur IDPS, ndeza mokolo ya lelo et si ka pito zwa miawa. To yependa aux matinée na bango avec la coordination, il y a secrétaire na bango, ndebo moni et bela bande ko bazan na simalanga, bazo c'est là justement matinée na bango et banda pour na compte rendu déjà il y a oezala qui événement les kaki les 21 ceux qui barrent c'est ça qui n'a pas IDPS ou pas. Donc, mais au moins je profite aussi pour cette occasion. Il y a toujours connecté parce qu'on ne sait pas. Parce que jusque-là, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire que voilà, Rebecca, Tikanayo, d'ailleurs, Félix, Yemokada, très, et tout. Mais je ne sais pas si réellement c'est vrai. Il y a qui est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai? Oh, bateau bazo raisonner parce que Tolanda qui interview à Félix Tshisekedi le 21 na jour ya mars Bolanda qui a repris une émission là ils ont déjà en ligne façon à calmer qui population et puis à 5 qui population ils ont mais promettant que toujours que population que voilà nous allons continuer à se battre pour lutter pour récupérer notre pays et tout. On ne sait pas si c'est Aza vraiment vrai très haut le barato Azane Bongoti. Biso tozali koyebisa na bakombata nyonso siko na sengi na opana pana tozoyebisa na biso bakombata boye biso tozali bomibetela nanu maboko makasi tolobi boye awa matine na biso ekobanda kala mingi te me tokosenga bino discipline toyokani mokonzi asa ye mpona seremoni na ye ya kosomba carte na biso biométrique toyokani tokosenga bino discipline et puis botika bapanzi sango basala musala na bango toyokani IDPS viva nalingi discipline ezala toyokani soki président ake kosala capture na ye na ko remplir fiche na ye ça ne sert à rien bokende kolanda sima toyokani botika bato bazosala musala wana basokipe na yango bato ya sécurité basokipe na sécurité tolingi ba improvisation te toyokani bato mususu na koyebisa bino boye mokonzi balandaka ye ndenge wana te en cas de problème pour des raisons d'enquête bazwaka na yo lobi oza innocent mais tellement que ozalaki nsima na ye bakozwa yo toyokani botika bato bazosala sécurité ya mokonzi basokipe na ye toyokani bomibetela maboko mpo boza bana mayele
parti de la majorité. Il est bête, 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 et vous combattants de l'idée. UDPS viva! Yango Tokobenga, président ya rassemblement na secrétaire général adjoint Mwana Mboka Félix Tshisekedi akende na cellule na ye ko se faire identifier asomba carte na ye pona combattant nyonso alanda exemple wana ndenge secrétaire général asa fongola Kizela. Oyebikaki bino ke botika envahir bureau wana de manière à ce que à se sentir à l'aise, à s'identifier na ye. UDPS viva! UDPS viva! Ah, exemple yango wana yo oloboza combattant mais ozana mais si, avant de remplir, c'est dans votre pays. Nakanisi étape oyo ya identification, c'est propre pour tout membre de l'UDPS. Soki yo olobi oza combattant, mais oza ko respecter procédure ote, oza na yo élément incontrôlé, oza membre ya UDPS. Ah, honnêteté ya présidence cellulaire, amoni ke mbongo elekaki, azongisi mosusu. Bobetele maboko makasi. Olingi basi ya bongo. Na étape ya capture, entreprise oyo eza kosala biso ba carte yango bapesi fiche na ye atali yango amoni ke eza conforme na réalité wana yango bakosala capture sikoyo. Avec le temps libre. Alors je garde les... Soit mon corps ajouté, madame. Docteur Agnalé m'a présenté à 18h30. Faki, c'est 17, président. Grand garçon. Oui. Faki. Oui. Ba identifier mokonzi cellule nae epesi fiche nae basali capture sikoyo tokosenga bandeko na biso ya capture na président fédéral na cellulaire na sectionnaire bakende na kati basala carte yango baya ko remettre yango epa président fédéral na miso ya batu nyonso yango na kosenga ndeko eme o se retirer okende machine ezo peser moyen bakitsango awa na se ezate. UDPS viva! UDPS viva! Bobeta maboko makasi pour l'opération ya biso à vente de cartes. Kota la carte Omata Polo. Ça c'est la grande famille. Ah, namoni humilité,
machine yango eza na rapidité makasi, carte yango wana ebimi yango tokosenga mutu na mutu azwa esika na ye. Toza kosenga mwana mboka Félix Tshisekedi akende mpona ko récupérer carte na ye na fédération. Omoni bazosala complot na bango na ndeko na ye Jean-Marc Kabonde akonse libale. Ayebisaki bino ke botikela bajournaliste basala mosala wana. Awa mwana mboka Félix mateza te botikela. Face aux presses. Viva! Carte yango wana nazo passer maloba na président fédéral aloba mwa liloba moko ya muke. Soki osilisi ozongisi to passer message pape. UDPS viva! Liloba ya moke naza nango eza ya koloba boye. Le combattant Félix Tshilombo Tshisekedi, président du Rassemblement et secrétaire général adjoint de l'UDPS, vient d'accomplir son devoir civique vis-à-vis de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. À dater de ce jour, il est membre à part entière de notre parti et il peut bénéficier de tous les droits et tout ce que le parti peut lui donner et même la participation au congrès extraordinaire. Je lui dis grandement merci et félicitations. C'est un exemple à suivre pour tout celui qui se dit membre de l'UDPS. Merci beaucoup. Après intervention, il y a le président fédéral, Tozo Passé Maloba, Namwana Mboka, Félix Tshisekedi, Aloba, Mouamou. Viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Combattantes, combattants! UDPS, viva! Bofanda Kimia, Mobulute. Combattantes, combattants! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Voilà. Yalibozo, Boyoka, Boyoka.
UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Voilà. Ba combattante na ba combattant ya liboso nalingi na pesa longonia na secrétaire général na biso. Longonia na secrétaire général na biso parce que boyebi que depuis carte ya liboso ou bien carte ya Souka et expiraki depuis décembre 2015 tozalaki lisusu na carte ya parti te. Depuis année passée, secrétaire général Nabiso a eu initiative après avoir lancé ouverture, il y a candidature, il y a offre pour na kopesa marché wana il y a carte Nabiso. Société o ezala qui retenue ezali société moko sud-africaine. Donc bomoni vraiment que tozali na secrétaire général moko azali penza na bolingo ya parti et puis azali na compétence na mosala na ye. Yango lelo nazali na esengo ya ko brandir carte na ngai ya membre ya parti UDPS. Nazali kosenga bandeko na biso banso oyo ya pays na kati ya pays na Congo pe na libanda ya Congo na diaspora basomba bango nyonso carte ya membre ya UDPS. Na yebi ke UDPS ezali na kati ya mitema, me kasi UDPS ifo ezala pe na kati ya caisse. Caisse wana ezali na carte mbongo ekokota na parti, et en plus de cela toko identifier membre nyonso ya UDPS. Comme ça tango bokonzi ekoya ba opportuniste bakozala na place te. Bato bayaka na dernière minute on a candidat UDPS pour yebi que toza na ba membre belé pour azwa élection bakozala lisusu te. Yango intérêt o tozali na yango ya kosomba carte oyo. Carte ezali bazako bozo remplir fiche. Fiche wana ezali loko la base de données tozali ko établir. Pour lobi tango toko koma na pouvoir. Tango toko luka ba ministre ya UDPS. Tango toko luka ba bourgmestre ya UDPS. Tango toko luka ba administrateur du territoire ya UDPS. Tango toko luka ba gouverneur de province ya UDPS. Tozala na koyeba déjà que songolo to pakala esika ebongeli yango yo. Donc tina ya carte oyo ezali monene penza. Yango na sengi na moko asala effort wana po akende aya kosomba carte na ye, asomba ngo na cellule na ye. Cérémonie oyo to organiser yango po to pesa message na base na biso nyonso to sala yango po na kosala yango tozali ko soutenir parti. Tozali ko soutenir parti na biso tozo pesa ngo makasi po boyebi ke ba échéance ezali koya liboso. Maponomi ezali kozela biso. Esengeli tozala parti organisé. Organisation wana tokozala na yango soki tosombi carte. Na ba église tokendeke. C'est vrai que ezali po na Nzambe. Topesaka tosalaka effort ya kosala ya kopesa moko ya zomi o babengaka dîme. Alors moko na zomi wana basenga yango chaque mois. Awa biso tosengi effort na une fois na mbula. C'est-à-dire 7000 francs aux 8 cartes na yo au komi
moto ya malonga, c'est-à-dire okoki koloba UDPS na maloba et puis UDPS pe na libenga po yango oyo. Bolanda exemple oyo ba combattante na ba combattant UDPS mutu eko gagner na makambo nyonso oyo. Je vous remercie. Merci mingi président. Tozo senga président Félix bobetele pe maboko makasi na geste auti kosala. Mais ceux qui bakonzi a UDPS, secrétaire général adjoint, tous les cadres bazo somba carte, yo lobi na kosomba te. Est-ce que ça muta UDPS Tolanda exemple fatia auti kosala siko ezabo ete. Bobetele maboko makasi tozo senga président kendo pema na yo. Yango tokomi na suka ya milulu na biso pona mukolo ya lelo. Tokosenga bino bozala calme bo bouger te puisque kolo mabele pe azali. Bomonaki avandaki na ye eza boye te. Bobetele maboko makasi. Naza kobenga ya yawa. Aya pe koloba. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Nalingaki koloba lelo te, mais nazoloba parce que na sepelité. Mais avant nalobela makambango, na félicité président rassemblement, secrétaire général adjoint na parti na biso, auti kosomba carte na ye. Polémique esilit. Bao bazaki koko sawa na kombo na ye. Boko kasusu bango? Donc, combattant nyonso a UDPS asomba nini? Bazaki koko sele makambu mingi. Nga na ebaki. Donc, d'ailleurs, prochainement, na maenauti komona lelo, accès na permanence awa, et cause la réglementé. Na pesi, toyokana, na pesi moratoire, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, combattant nyonso asomba carte nae. Parce qu'après 2 semaines, on a kokota ta na matinée, kako brandir carte biométrique. Nalingi nasuki saboye. Baseno na uti komonawa. Ezoka musanga mingi. Bino ba combattant UDPS bozawa. Nga nazoka mabino. Moi, boebi ngai naza va tout combattant. Avant naza secrétaire général, nazalo nazalelo. Na mio kaka bien na po ya combattant. Nebi sans ya moana combattant. Sas nango nyonso, quand moi je me fais appeler combattant, je sais ce que je représente. Lopango eza lopango a UDPS. Tozo canadien. Eza lopango a UDPS. Parti monene na mboka na biso. Parti ya liboso. La nazali kolobangoa devant tout le monde que nasiliki. Prochainement, on a Kostala dans le Pango. En tout cas, je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas accepter que tous allons humilier jusqu'à ce niveau. Ça va, merci. UDPS viva. Nakanisi pona mukolo alelo. Tosukeli awa, merci mingi, bozonga malamu.
Grand merci na tonton Mwinga Mobala Sérien, un grand merci na Ron Lubamba o bazala toujours wana pona komemela bino ba image nyonso bozomona en qualité et tout. Déjà là bouti kolanda ndeko na biso IDPS bolandi penda ba déclaration na bango et tout, mais au moins na bandeko nyonso ba mesana toujours vous allez brancher connecté l'info 16 net va mettre Hakim Kabongo le préféré manager nanga Batika Esika Oza. Déjà un grand merci à toi et puis na Tiba Soué Limoté Manayo donc moté ma mettre Hakim Kabongo en tout cas ça l'aura bien Robin Gele hein et Boutou hein babi mettre Robin Gele et Boutou en tout cas ça l'aura bien la bino bateau bo mesana landa biso je vois camionnette Mbola hein descendant Simo Kimbango na Tendai Maboko Banque boza vraiment ebelo bolandaka masolo yakine avec Rebecca Bilendo. Là je vois aussi ma grande famille, la famille Pukuta, Patricia Lelo Pukuta, Mami Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, na bandeko nyonso penza bozora mesana Rolanda Rebecca Bilendo en tout cas, mon beau-frère Chris Kunku Delphine Douboula, je vois Jolina Tamboué, ma belle-sœur, mes enfants en tout cas boza vraiment ebelé. En tout cas, n'habitez surtout au Lobanini parce que si je peux commenter, hein, je peux commenter na nyonso to tangi, nyonso to lusi kotala. En tout cas, je dirais simplement que Congo a besoin de makasi, bateau te bazalara, abandi lit et puis akati. C'est vrai, hein, nous on est au milieu du terrain. Il y a toujours pour na côté ezali kimia entre les deux rivières. Il y a wana pour na robakisa te pour na commenter, mais au moins en ce qui concerne l'élite, tout le monde aura des fois n'engamboyi déplacement faiblesse mobo kota mais to épité hein par rapport à soutien à l'église catholique nandenge batombwami batelebi balobi pe lito loko église catholique koti ba robot église catholique maboko et puis ils vont continuer jusqu'à la fin donc to épité mais au moins ils ont promis pour le 16 juillet plutôt le 16 février, waouh, on a que musika. Le 16 février, va promettre Busso, il y aura encore une marche. Et cette fois-ci, le lobby d'ailleurs, ça sera 3 jours, les 16, les 15, les 16 et puis les 17. Donc on ne sait pas jusque-là parce qu'on n'a pas encore trop de confirmation. Mais quand nous aurons des confirmations, en tout cas, jusque-là, en tout cas, je vais retenir le nom pour bosser vraiment ébélé. Mais papa Marcel, papa José Dinanga, en tout cas, et ça la vrai bien. Je suis là pour vous. Au revoir.